olobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti kuki okofongola ngai bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema elikialanga se nzamba Manuel Kapita elikialanga sele yo elikiala bato ya mokili te zabe natela bato ya mokili te kaka reception elikialanga sele yo ekopambolama ata bakangila koshela nayebi okosala zela yolobaki nakodefa te nakodefisa koluna yo na bomoi na ngai yawe ekosila te bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema elikialanga se na yo babenganga rabi na sota nazwaka te babosani ete oloba nzete elanga na yo to yawe balobi aumelaka nga lobi mpe umela yaya yango na mitikisela samba leki bule ekopambolama ata bandoki bakandela droite la gauche ebi okosala sela omoye ekopambolama ekopambolama na nko ata bakangi nayebi okofongola zela ata pasi eyelinga nalobanga te ata na kati ya kolela nalobanga te kolotikaka baoya yo te Saloué, oh mon Dieu komama papa kolotikaka baoya yo te t'as jamais laissé juste abandonné sois loué oh mon Dieu kolotikaka baoya yo te Saloué, oh mon Dieu komama papa kolotikaka baoya yo te t'as jamais laissé juste abandonné sois loué oh mon Dieu kolotikaka baoya yo te Saloué, oh mon Dieu atabilaka na eumeli na kozela atambongango elekinga na
lekonzi na moto likonzi etambwisa bana Israela lolenge moko na bomoi nanga ayawe ndenge otambwisaki Israela na butu na likonzi ya moto na moi na lipata ya nkembo ayawe okotambwisa ngai kino na suka kino na kombo na bokonzi na yo ayawe lekonzi na moto shilo likonzi etambwisa bana Israela lolenge moko na bomoi nanga ayawe ndenge otambwisaki Israela na butu na likonzi ya moto na moi na lipata ya nkembo ayawe okotambwisa ngai kino na suka kino na kombo na bokonzi na yo ayawe kimia na motema na ngai mopesi kimia yo nde nzambe na ngai ata na beli lelo lobi nakobika ye ata nakufi lelo lobi nakosekwa ye kotika biso boye te yayae tindela biso lisunga molimo mosatu lolengo kambaki bana Israela na butu Yesu yo likonzi na moto na moi yawe yo lipata na nkembo Yesu yawe papa kotala biso boye te papa. Avant toute chose, au nom de la famille Massamba, au nom de mon président Papa Caleb, bienvenue Toukebana, au nom du groupe SINARC, nous vous disons un grand merci. Un grand merci parce que la Bible nous recommande de plairer avec ce qui plaît. Vous avez laissé vos occupations, vous avez laissé vos maisons, vous êtes venus pleurer avec nous. Du fond du cœur, nous vous disons sincèrement merci. Bien-aimé, Ecclésiaste 7, 14 dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Parce que dans la maison où il y a le deuil, qui marqué ton aïe. Et puis moi je l'appelle pionnière parce que c'est à travers Bamo, des bâtiments vraiment c'est un peu ça, biographie à Déborah. Alors sans plus tarder, on va demander à... On commence par le groupe SINARC, tous témoignage à Déborah. Nous appelons maman Jemima à Gopé Sabiso na moi Moukousse témoignage sur Déborah. Déborah c'est Nadine Massamba. Bonsoir. Na SINARC, biso toza génération à Liboso. Otoye na SINARC. À présent, na kikotanga Congo ya Caroline, Maman Charlène Benz, Ngai, Ndekolanga Bibi Chisansi, Ndekolanga Violette Lopinga, Ndekolanga Martini Koyambo, Ndekolanga Martini Mokesaka, Ndekolanga Papi Koyambo, Nabandeko Mususu Bakombo Ekiminga, Président Caleb Yemoko, Ndeko Rafle Kuna, Toza génération à Liboso, Otobandi, Moussala ya SINARC, na président Caleb. À l'époque, SINARC ezalaki Sinan. Cinéma Arche de Noé, wana Tobandi,
na église ya pasteur Denis Lessi que vous connaissez. Et à qui pour ça que Tobima qui église ya pasteur Denis Lessi, nde na kati ya retraite, to koti retraite, na kati ya mabondeli, Dieu nous dit, je vais faire une nouvelle alliance avec vous. Bolongwe Sinar, Bobimi na H, Denis Geleki, Nasali alias Yassika, et Komi Sinar. Et na Sinar là Tobandi yango, na 2099, ba Déborah ba eko se joindre na biso. Déborah Azar pour la 3e génération du groupe Sinar, parce que 2e génération toza na ba frère Julien, toza na ba Saint Paco, toza na ba Sweti, et Déborah Azalaki muninga ya Saint Paco na frère Julien, bango nde ba memela ki biso sœur na biso Déborah. Bazo sa présidente oyebi sœur moko azalaka na Rigini à l'époque. Rigini ezalaki quartier moko résidentiel. Bato bavandi na lemba bavandi na ngaba pembeni ya rond-point ngaba bayebi bana Rigini tant tozo bana Rigini baza bana ici de quelle famille? Baza bana bonne famille, ici une bonne famille, elle parle bien ndenge biso alobi awa et na komemela bino aza tellement généreuse aza tour Sinar na 4 ou 5 personnes. Il y a liboso maman Déborah, il y a mibale maman Mambweni, il y a Missa tout président Caleb à l'époque avec joué la combo et frère Eli et puis Julien. Tu peux bazaki ko identifier en na Tchoukoul. Déborah, si il faut naloba image de la coupe de définir Déborah, n'a pas définir comme une femme forte, une femme battante, une femme généreuse. Pourquoi? Parce que générosité n'a pas qui constate que à l'époque nous tous nous étions enfants, mais Déborah chaque jour il y a tournage, Azaïki Koya n'a bol ya biloko. Bol wana ya biloko Azaïki ya mutu mon côté. Tout ça qui Koliango groupe Mobimba. Akomemela biso biloko Kolia groupe Mobimba. Déborah c'était une femme sans foutiste. Azaïki matata mais soko soigni na ye na minute à Bosani. Déborah azali mutu oyo groupe Mobimba la ba koleka pour ko témoigner. Oto tout mala lokola Déborah azate. Topesa ya komo ndenge na ndenge. Jamais komona ya sika. Tobana ko benga yo konsuna. Tobana ko benga ye tipi. Tobana ko benga ye kanza. Tobana ko benga ye mutu makasi na biso. Déborah comprenez son émotion. Donc, Bengi, moi, Mouloko, aya ko témoigner pour Déborah. Bonsoir. Très difficile, mais il faut tout en tant que bananza. Tout le monde a fait comme il bat mais les leus comme il peut mais en tant qu'enfant de Dieu, pour biso to sale linzambe na nzela ya comédie. Maman Déborah, c'est l'une de grandes sœurs où va enseigner comment être une femme, en fait. Témoignage, n'a pas témoigné, et ça va rendre grâce à Nzambe pour la vie naïe. Azaki quelqu'un de bien, Maman Déborah c'est Kawakaka. Si y a parmi bateau bazana matumboli na Sinar. Nazaki mutoza matumboli makasi mais Maman Déborah parmi bayaya nyo sonde bando silika mais Maman Déborah aza mutoyo abandeka koseka. Je me souviens l'autre fois nous avons invité na Brazzaville président Mimi Bissonyo son na Brazza. Tant comme na Brazza ba invité biso quelque part en autorité mon kuna et to komi na ina zo sani na que se servir. Ma Déborah biyo fando za no mwana mukie bikolo bazwa. Siko biloko onde na no monde la ma Déborah toujours lié mingi poto ndo benye madia madia.
nabi mande boso li mingi olingo li esu biloko zela na mikolo bazo biloko yango ezali tomate monene me bachacha biloko na kati me mande bora weli kazo yango ntango azwi tomate wana ake alie tosisi mpe tozokoti na mutuka tozoni place tozali eloge tokomi kuna boye nga mpe naliaki ndambo nayoki mbamo mposa kasumbalesa comprenez toza bacomédien nayoki mposa kasumbalesa nake na mikoteli na kasumbalesa nga moko me telema na banda owumela kuna madebora mpe aye kotokele ngai muloko bima bima ngai bima debora na obima te moyen eza te awa azobelela nga wana basenga bato nyonso babima debora to andobenge poilu yokozuna soki azoningisa porte bozoyoka alors abetelinga porte na fongoli boye ayaka kozwa force makasi à travers équipe nayaki kozwa oyo ba Deborah bayaki kokota donc nazwaki pako na bandaki na kozwa Julien ndeko nanga Julien amemelinga pako nde pako alobi ayebi mwana mwasi moko avandaka na Regini alobaka français bien tokende koluka ye nde tokenda koluka Deborah na koluka komona Deborah nde ngai mpe nazwa ba Brian ba Royal na ba Belief. Donc c'est un grand témoignage. Je pense si ceux qui n'a yebaki Deborah te mais les ba Brian ba Royal ba Belief ba yate. Donc le plus grand témoignage que je peux faire yango nazolo ba toujours c'est la tata de mes enfants. Yango nalobaki tokotika Deborah te tokozala wana parce que apporta un plus na ba vie na biso oyo. Donc soki tobenga maka ba papa un jour na vie c'était grâce à rencontre na ye ndenga yaki na groupe parce que ya ye ameni pele ki na ye maman Karine. Donc c'était ça le départ vraiment qui va nous permettre plus tard de devenir des papas et responsables dans la vie. Donc c'est un grand témoignage que j'ai pour cette femme et elle était moi témoignage muke tuke kisangani parce que ngai oui nazalaki moi mukie boye mais nazalaki depuis tobandaki nazalaki très sévère. Je ne permettais pas aux acteurs aux actrices paswana. Alors toke kisangani ba swani na Thérèse na kati bango voyage nazwi équipe nyonso etikali nga nazwi na ye Thérèse na ye Deborah aéroport wo on a fait bango na groupe langa ba swana kate ba bundaka te et on s'est retrouvé à Kinshasa et le lendemain le gars là pas allé moto akanga makamna mutema te il est revenu vers moi pour demander pardon et puis na ndenge to évoluer aki alors apporta qui est belé kaka ndenge ba mama jemima balobi apporta qui est belé parce que azalaki actrice à liboso yeli biso moi français parce que biso oui tozalaki na biso nini mais tutaki bakenga bois tozalaki na moi lolenge na biso nyekesa tozalaki na moi français na biso ça passé et bandeko les ganango. Mais quand Deborah vient, mamie Karine vient et je me souviens Néné Nyongoni vient et c'est là où on sent maintenant que groupe Amoué comme mana français à solo et c'était le départ. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Tout voyageant à Bango Tokenda, Lubumbashi. Place Baloja Kibiso, Namemaki Banana Benz à l'époque. Baye Bisi Biso, bon, Tourobi que Touronage, Tepoma, Izalaki Mali, piscine, Izalaki Wan. Na Soutou Kaboy, na Mone Roma Mounene, na Maï. Na Swaki Atata, Yakumona, Temu, Pakoti, déjà na Maï. So azalaki tellement monene mai ebimi abandi komela mai sikoyo quelque part belle frère mutu pa ko bimise wana kaka ngai nazalaka obligé na projet kaka biso na belle sœur
na coin babeli Déborah okomi awa pona nini na aucun posa mais on y dit qu'on a jeté babekisaki déjà. Donc c'était une femme qui apportait toujours le sourire place d'Ozali. Elle apportait toujours de l'ambiance. À ta voyage moto kenda te ça que yé a ça les locomoko très bizarre. Il y a Braza la même chose. À Kekolia il y a et c'était des alaki dépendante. Déborah Malembe na Kolia. Rien. C'était vraiment Kolia, c'était sa vie. Mais une très bonne personne. Et je connais très bien la famille parce que c'est dans cette famille que j'ai eu mes garçons. Et Nzambe appelle sa famille Massamba Kimia, appelle sa papa Massamba, appelle sa maman Santima Kimia, appelle sa bande Konanga Nyonso Kimia. Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Soyez forts et la vie doit continuer. Mon contraire n'a pas circonstance à boyer. Que la famille se réunisse encore pour créer force pour qu'on n'ait plus de perte de Massamba. Nous avons besoin encore de Massamba et le Congo a besoin de tous les Massamba. Nous sommes vraiment ensemble, papa. Pour continuer vos allées longues. Merci. Merci beaucoup, merci président. Binomo Bogoni, géniteur artistique, Ndenge, alobi pona Déborah. Alors, tu sais qu'il y a Moutoumoko ya quartier. Ceux qui Moutoumoko fait à quartier à Kokikoya. En tout cas, Déborah, elle était spéciale. Non, je perdis une soeur, une amie, mais je dois m'efforcer pour faire ce que je suis en train de faire. Alors, moi, la quartier, la barouille. Bonsoir. Je suis la première personne où je joue na Déborah. Na Débi Yassina. Moutali Bosso joue na Déborah. Déborah souvent abandonne aux toujours moi si dans la joue Moussoukoutou. Famille moko babengi namoni babengi singa est-ce que okuya à 15h là na pena kei na kebo le ke kuta Déborah yo sanina et pas tout na yo bo sanina na bibo to c'est la maman wa bengi sebe soya nada maman wa ye bon papa oyebi nde nazali awa nasepelaka na bino makasi yo ozalaka na mwasi nabi te nana bali te bongo mama Déborah yo epa abi te nga mpe naza nana bali te bon nalingaki nga moko na kosponsorize nalingi bobalana loba Déborah donc nga na ye to exclame nzela moko ya bia Julie azala sauvage nga na bia ye mpe sauvage nabi nga na ye phase en tout cas esimba te donc Déborah azalaki mwana malamu. En tout cas, je me souviens souvent badaki sukaye au monde d'ailleurs à la 5 mois à Mounen. Tu vois biso aussi de yeba so ina 5 à Mounen dobi c'est que ayela biloko balamba. Donc ezalaki sukaye na mo au mona ka ba mo muloko de bazala ba to liboso. Ba okende ba fubolisa ke ba bibisi biloko. Donc elle était vraiment à l'aise sociale. Déborah annonce à la soki au leki na terrasse il faut ça tout au lit à quelque chose. Donc au comporte de moi vite fait à Kassalelio. Donc Ngana Salaki vraiment meilleur partenaire et Déborah pour jouer les pièces et belé. Film la mission à Liboso, vous avez parmi les jouer le rôle principal et propulser les donc Azalaki vraiment meilleur partenaire. Comme on a essili, on a essou, comme on a essili,
na mokolo asuka pe okutana elongola masi. Merci Seigneur. Donc Dieu a retiré. Donc on ne peut que dire que grand merci à l'Éternel. La Bible déclare qu'il faut rendre grâce à Dieu pour toutes les circonstances. Donc on ne peut que rendre grâce à l'Éternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. On peut rendre grâce à l'Éternel. Au moment que on a dévoré les gars qui étaient mais on ne sera pas appelé tout le monde. J'appelle Catherine P. Il n'est pas là pour témoigner pour la moitié de 2004, 2006. Ça, c'est l'époque où j'étais avec vous. Et alors, en fait, c'est Nadine qui nous a ramenés tous ensemble ici. Il y a beaucoup de gens que je n'ai plus vus depuis une dizaine d'années. Nostalgie, mais aussi dommage que ça doit être ainsi. Batu bakomona yo bazoyeba te. Toujours ka Banana Benz mundele yango yeyo azalaki chef ya Banana Benz. Alors, les gens qui ont parlé avant moi, ils ont déjà beaucoup dit. Et alors, je pense que je vais répéter certaines choses qu'ils ont dit. Pour moi, Dani Dade a toujours été une des meilleures comédiennes de la troupe. Je pense que c'est toi qui as parlé de son français, sa façon de parler, mais je pense que c'est une leçon pour sa vie. Et alors vous témoignez que dans le théâtre, et Mamoulou peut parler qu'elle est devenue une femme qui a été shaped par Nadine, mais en dehors du théâtre, elle a aussi influencé beaucoup de gens, et je pense que c'est le rire complet et peut-être une personnalité complète qui va en dehors de l'écran, en dehors de l'église, mais aussi dans la rue, dans les taxis, et je pense qu'elle va continuer à vivre dans toutes ces personnes-là qui un jour ou l'autre ont reçu un ou plusieurs conseils de sa part. Alors je veux offrir mes condoléances à tout le monde. Nadine a bon ça y bon on est là parler. Je l'ai un petit frère dans son on m'a permis son âme trésor. Vanda biso na parler à la ile wa pire petit na ngai. Nga fa ina bi mana lemba na de makambo na ngai pour na uta lemba se za ina makambo la bango par rapport à ça on a rigolé. Donc vous avez pour moi vie na biso ya moi mame malgré ça ka si vous na na to vanda na petit na nga to bimi to ambiance to songi. Na tombe na ki na parler et nindi. Na dina bi le la na nga il faut Nabi Allah, là on est dans le phobie. Abi le penande za moto obima tela na maphobie. La soirée la nuit la première la tuni problème. Oh là on a phobie. Trésor a pili abi moto obima te moto le katel là on a phobie. Parce qu'on a la bouki dans l'abima. OK, attends le papier moto obisha zate. Mambo langa il faut bima. Sur le bimi le moto et simbate. Nabi abo mambo là. Combien n'a pas été sur l'angoté. Abandonné fouiller trésor. Elle a fouillé trésor, assis sur fouiller trésor dans ma poche. Après ça, il prendait la rampe à moi, lui. N'habitez fouiller là. Yo, bim. Tu sais que n'a pas fouiller. Non, voilà. Tu es dans la robe à dans la robe à donc vraiment, ils ont passé dans mon thème parce que Azale qui m'a dit pour l'anga, aïbaï kandate. Ce que c'est elle qui est accueillante. Amoyambayo n'a nevé mon rond de ma côté. Naïba la fois passée dans l'outil prière dans Zamba dans un kita. L'intendance dans qui va appeler l'anga pour la ya papi na balu de la monier. Akanganga na linga kutrokoya, aïsina venga comme on vend da koto. Ils ont passé dans mon thème. Donc vraiment Netinga personnellement, ceux qui pensent que Penza Balobakeno,
kozongisa personnellement naosenga na nzambe azongisa ye mais lokola nzambe aza décideur Ecclésiaste 8:8 elobi ne pas le mettre de son souffle pour le retenir yango nde tozangi makoki wana libota parce que non seulement biso ata baninga ya Nadine soki tozalaki na force wana tokokaki kozongisela bongo parce que azalaki très utile. Nadine asala makambo ebele oyo bato mosusu bayebi te. Nadine arapele eloko moko un trop tôt le matin Nadine abima na porte atrouva mwana na balabala. Nadine azwa mwana wana prendra soin na ye tina ndenge akolaki. Ça fait très mal, ça fait vraiment très très mal, mais c'est la vie. Nzambe tozala eloko koyebisa ye te epesi yoka merci yo moko opesaki yo moko ozuma atikali à travers de notre cœur. Nous t'oublierons jamais. Paix à tout le monde. Merci. Où est marqué pour la Tina Déborah. Merci. Je voulais un peu parler par rapport à ma Tina. Ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est grave. Parce que Nazaki, mais après il s'est fait que comme Sinark, Izaki a besoin de faire s'exprimer très bien en français et du coup ma soeur a proposé à participer à la Katia groupe Sinark, mais c'était un peu difficile pour moi, je voulais pas, mais après on a l'accompagné pour faire répétition. Vous savez que là, c'était Naz et ma pour tourner ensemble. Et je garde beaucoup de souvenirs pour elle parce que c'est vrai, dans la famille, il y a des problèmes qui arrivent, il y a des disputes. Et ma soeur était une personne, il n'y aura même pas 2 secondes, elle tourne vers toi, elle te pose une question comme si rien n'était. Et je me rappelle, il y a quelques années, je pense que c'est l'année passée ou l'année dernière, j'étais fâchée contre elle et elle m'a fait un audio de 32 minutes. Et en plus, elle est allée dire à tout le monde que j'étais bélier, et moi ça m'avait vraiment affectée. Mais après, elle est revenue vers moi pour me demander pardon. En fait, c'était une personne qui gardait pas la colère, même si elle s'est jamais avec ma mère ou avec mes frères et soeurs. Elle était toujours la première personne à demander pardon sincèrement. Et même dans le groupe Sinark, Azaki tout le monde mais Azaki Moutoumaba aussi et puis après elle oubliait. Je ne pourrais pas parler de Dieu dans le passé, mais bon, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a permis, parce que la Bible le dit dans toutes circonstances. Et quand il y a la mort, c'est parce que c'est Dieu qui permet. Et je sais que ma soeur, c'est Dieu qui a permis qu'elle puisse mourir, qu'elle soit en paix, qu'elle repose en paix. Parce que dans les dernières minutes, elle s'est vraiment convertie vers le Christ. Et je sais qu'elle est morte dans le Christ, parce qu'elle s'est repentie dans les derniers jours. C'est ce qui me rend joyeuse, c'est ce qui me rend vraiment... c'est ce qui me rend en paix, en fait. Ça m'a donné la paix quelque part parce que je sais qu'elle est auprès du Père. Nadine avait un cœur vraiment en or parce que quand on venait le dire frère Jeff, tu sais, il a dit ça, mais quand on était encore à l'âge avancé, on avait recueilli une petite fille de 6 mois, moi et elle. On l'avait abandonnée de la rue et on l'a adoptée dans notre famille. Et cette fille aujourd'hui, elle est en Europe, elle est en Italie. Et on l'appelait bébé Sinark parce que ma soeur l'a ramenée tout le temps dans Sinark et elle n'avait pas de cheveux, elle avait juste une petite, un petit chignon juste là. Et ma soeur elle mettait des petits chouchous et tout le monde s'est moqué de la petite fille en fait, en rigolant quoi, parce qu'elle faisait des trucs sur la petite fille en fait. Et elle nous laisse 3 enfants. Il y a Monique qui a
a 30 ans aujourd'hui, parce que ma soeur a eu vraiment un âge trop jeune, et une fille et un petit garçon de 14 ans, que nous allons vraiment leur chérir, parce que c'est la seule chose que Nadine nous a laissée. Et en plus, elle nous a encore laissé une petite fille. Ça veut dire que son fils a aussi une petite fille. Donc Nadine a commis ce biseau, Moïse a commis ce biseau à Coco. Je rends grâce à Dieu. Et je remercie tout le monde qui est venu en ce lieu pour nous assister. C'est pas facile de perdre une personne très chère et une personne qui est juste avant moi. Donc j'ai une forte douleur parce que celui qui était derrière moi était parti en 2019. Je n'étais pas présente. Et aujourd'hui, je perds ma soeur qui était avant moi. Je retire mes larmes parce que je sais qu'elle est auprès du Père et le Dieu sont en paix. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Hello everybody. Vous serez éparpillés. Look at you, look at your face. Look at your face. Ok. Comme on nous a enseigné, français, ok. I'm trying to say this. Listen, listen. You still alive, parce que na correction tu liras le teka anglais, na za simple ya na kwa ko mibo mapam. Na za simple na so mikitis. Number 1 ezako suba, number 2 natanga ka kombo te. Mazamu tumoko azaleki mutu ya eseo. Me yo za wana ozoli eloko moni mutu ayo kangelo ndo kangina misabi ya makolo. Ya gozo mono so komelo ngolo mutazo tele bilanga ndundi. Tala malika tozole le mozo mona tana photo azoseka. Pwelo ngineza leka kiki ya eseo. Ngana yo to mitun. Mukole biso beto koke. Neska bako yako lele biso boy. On ne sait jamais. Na ko betele bino ni solo bande ko ta ngana zoke nde États-Unis. Azoto nanga bona zalaki boyete bato ba yebi nga ba yebi na zalaki mwanzo to menene pona ondi mukie. Na zalaki penza munene ya liboso na simezo yeba na te soko balisi mutu bo lekolo popi. Ngabo ko na zondi mateke na ko bota mwa misuni. Me mama Deborah batala kaka na d'époque ndenga zalaki. Na tumbo liye adobi lelo na zobo mamulopo na kufandela ye. Na kimi na chambre hotel place to bata makibande ko mama Deborah landinga tikon. Era ya koti bande ko mama Deborah lalela kingai na zo mona na te. President komi ko luka mona paza wa bingana se ya mama Deborah. Alobi lelo lokolo matumbo lele kyoko mon. Ngana se kuna mama Deborah lalelinga bande ko. Na bande ko yemse ya na jini bomela nga moto limbisa ngai. Alobi lelo na ko beto pole kisi. Bande ko eka na ibise aya na jini ya yoko na ngai. Ayokelinga mawatelem. Soki omoni biso penza tolongwa musika poto ya kolela parce que sinake koma ki famille. Yango tolobi tozolela na manière moko spécial. Tozaba na nzambe tozosala comédie tozoyembela nkolo tozolela na jini po muto akeyi azalaki mutema malamu mutema munene. Yaya ngala azalaki soki na ye na lati polo singa soutien zobaluka boye lokolo 33 tour. Okomona bengi nga yango mwana oyo. Problem nini singa soutien linga miboye. Wana na nyolisi singa soutien na bongisi. Lelo soki na yebike singa soutien zelaka tutwa grâce ya maso alali oyo. Yo nanga soki tokufi bakokanisa biso na nini. Na mokili totambola bien. Na mokili tozala na bolingo. Zala na komikitisa. Azalaki mutu moko abande kotala ndenga azato yo koti sinaki lelo akoyamba yo. Totambola na bolingo. Tozala na komikitisa. Yango nde esali lelo to ya kolela ya na jini. Mini ya kolobe ezali me lokola makambo ebele ya kosali ezali nga na suki awa.
oyo boyekolela na biso oyo bosepeli koya kotala biso lelo ndako ya maweza ndako oyo bainvitaka motu te nzambe apambola bino nyonso oyo boyekolela na biso toza sirke ye place akeyake na kime mpo na sukawa ayambaki nzambe lokola mokonzi mpe mobikisi na ye abandaki kokonfese kombo ya nzambe etikali nga na yo soki toye place aboye ifo biso moko tomitalaka omitalelo bino biso te ezanga na kokende wapi nzambe apambola biso nyonso bino nyonso boyekolela na biso elongo soko omoni toye po tolela ye parceke bolamu eleki ebele azalaki motu ya malamu aza koredrese aza kofula azalaki lokola mpoko azoswa azofula yo azalaki kopesa kaka pasi te yango omoni toyekolela ye nzambe apambola bino yo ozotala nga na misu mabe mopanga na nkolo ecuba yo yo oyokotala biso na misu ya mabe mopanga na nzambe ecuba yo okende okutana na libango tuta nozoka kolo apambola bino moto monani na miso ya bato babongisaka boyela mpasi nana nzambe ya nsengo ya liwe ya ndeko atokola mosala bonsoir mokolo moko nayaka koluka ye nazalaki na ngai bilingani ntango namoni mama Debora nazalaki krake bapolisier bazosala tour na bango ya bapolisi na ba 5 heures wana nautaki concert ya mabele 10 azali kobina mama Debora abinaka makasi na concert ya mabele 10 ntango abibi ngana kosala virage na bandi kolanda ye lokolo na frein lokolo na embrayage lokolo na frein lokolo na embrayage nakutani na polisi ntango basalaka makambo na bango wana oyo batombolaka drapo parmi basheke nga nazalaki mpe sheke na lokoti mwasi moko akwei mbongo ngai na lokoti mbongo wana maki mwasi wana azalaki ntinge oyebi ntinge Caroline ayawa obengela ngai Caroline en tout cas naza na regret makasi par rapport ya ndeko na biso asalaka mosala oyo ya théâtre kufi naza na mpasi naza disponible ya kosala komedi me nazolela kaka ilongo ankolongankongo bandeko toya mama Debora mama ilongo ankolongankongo kilongwe mama ye kilongo mama bandeko balingaka moto soki kaka bongo lokwa mama Debora akufi lokwa bayebaki ke aza ya kobonga nde omoni population nyonso bayekwa na ye ezwi héritage na ye nde omoni bato nyonso baye awa naza na vraiment na mpasi naza na eloko ya koloba te nyonso turo na regret awa ezili kaka kopoto esengo te toza na kolia namoni motu nyonso turo atie motu na ye na mpasi moye na sala te bato ebasa komedi na place ya komedi tika ya bato baseka sikoyo tozolela Debora nzambe oyo abiki mama Debora akobenga mpepo ntango ya malamu ya bato nyonso oyo aleki malamu ya mama Debora yo mpe lobi baloba témoignage na yo revi oyo toza mpe na vie éternel ngai nayaka na message yake moto nyonso asala kaka bolamu tokala
na biso comédie boyebi biso toza bacomédien naza kokoka kosexprime te na comédie par rapport ya ke tobungisi moko oyo abandaki kosepelisa biso nyonso na mosala na ye moto nyonso to aleki na témoignage ya makambo ngai nazali parmi ayebani na Debora mama Queen na salongo na ndeko kasongo na bandeki kokende mpa na bango nalia ata fufu nalia ata kwanga mais nakozosala kaka témoignage ya bolamu sala bolamu soki okufi lobi basala témoignage na wana mokili lobi mpe na lola batémoigne mpe bolamu na yo nde eloko na telemi awa ozokoka te kosexprime na comédie par rapport ya pasi parce que eza vraiment pasi ekomi lokola bazosala biso contage kaka bino bozokufa kaka bino bozokufa ondire biso bacomédien bato ya masumu nzoka nde tosepelisaka mitema ya bato nyonso toza ili mama la joie toza bato batata la joie na kati ya mitema ya bato nyonso basepelaka ata moto aza maladi ntango aye komona mama Debora asepeli soki atali kaka mama aseki azwi mpe kimia na maladi na ye mais eloko na ye kotransmettre na bandeko na biso nyonso bamama Karine Masamba président Caleb groupe Sinarke na part ya groupe Simba na souhaite bino courage Nzambe biso nyonso makasi bolingo ndenge na ye awa mpona kotalisa bolingo oyo toza ensemble na groupe Sinarke toza famille tozali baenseignant toza bana Nzambe et puis frère na ngai président Caleb aza mpe ndeko moko tozalaka na ye mpe epai ya pasteur Kabundu Walesa lokola akufeli ngai mpe naza ndeko na ye koparticipe yango napesi bandeko nyonso mbote na butu ya lelo kozwa makasi tolela na bato bakufeli tozala mpe